Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino mwa ba makambo ebele na émission na biso oyo tozali kosala mokolo ya lelo pe kotalisa bino ba point oyo ezali très important ya mboka na biso RDC. Bandiko babolingo sango ya liboso ya kitoko oyo tokopesa bino ezali pona koloba ete bana ya Congo oyo bato bamesana kobenga bango bashege baye ko comprendre ete bakoki kotikala kaka bana oyo bakoki ko utiliser bango mokolo na mokolo te. Bashege baye ko comprendre ete tango ba politicien bazali ko utiliser bango ko bimisa bango na balabala po bakendeke kosala ba bêtise. Baye komona ete bango nde bazali ko bima ba victime, bango nde ba problème ezali ko yela bango, mais ba politicien na bana na bango bazwi ba vandi na bandako ba shege to bato mosusu bazali ko bima ngulungulu pe lelo ba shege ya Congo balobi ete stop balingi lisusu ba manipulation te. Et surtout bazali ko yebisa na bato ya IDPS o bazali ko manipuler bato ces derniers temps balobi na bango stop balingi lisusu ba manipulation te po ete balingi ete mboka ekende liboso pe balobi ete bango balingi makambo nyonso ekende na kimia na nzela ya ba élection. Pe bandeko babolingo lelo oyo na kati ya Congo ba peuple balingi lisusu bozo bate balobi ete balingi lisusu makila etanga te ezala na banzala na bango ezala na ba problème na bango bango balingi nde kimia po ete solution ya mboka ezali nde na kozela jour ya ba élection mokonzi oyo ba peuple bakolinga yende bako présenter biso ye et non ba violence oyo bato bazali kosala nde balobi non stop pe balobi ete bango balingi lisusu ba utiliser bango te pe na kosenga papa Botamba kuna na régie atie biso babilili totala ndenge nini bashege bakendeki ti na bureau ya seni pona ko présenter memo na bango pe balobi stop na makambo oyo ba politicien congolais bazali kosala pona ko utiliser bango na ba trouble ezanga tina po ete bango nde bazali ko payer cher na makambo wana nyonso alors bango na bana na bango bavandi na bandako pe bashege balobi stop balingi lisusu baje wana te pe balobi ete bakokuta na pe na Werason ambassadeur de la paix basolola na ye pona balobi ete bango balingi kimia baboyi babozoba. Papa Botamba tiela biso ba image s'il vous plaît. Pas question mobulu ezala na tengo ba élection, pas question violence ezala na kata ville Kinshasa wana ezali message ya ba shege nyonso oyo basangana na organisation na bango babengi IPD. Weekend oyo uti koleka basala kibongo mama na marche de soutien pour la élection et ça les mana tranquillité pe na ndenge ya kimia bashege ba constater que soki ba violence bazali ko salema bango ne batu bakufa
elobaka baparti politique ebele bawolisaka kotinda bashege alors ke bango moko bafanda na bandako na bana bango mpo bashege nde bakufa turu oyo na kati ya IPD balobi mbadi toboyi na biso tokokota lisu makambo te il faut élection salema na ndenge ya kimia mpe bapona mutu oyo baza na shwa na ye mpo akamba mboka délégation kumbamaki bongo na JC Shauli bango moko yinde bakende kotika memo na bango na maboko ya président Seni Pasteur Ngoyi Mulunda boyoka message ndenge pesamaki awa toboyi batinda bana na biso kokende kobuka kokumba ezali malamu te ezali perte oyo population congolaise asasi akonetre mwa mingi tolingi makambo nyonso ezala na kimia oyo akozwa azwi oyo akozwa te azeli na bambula oyo ekoya bashege nyonso oyo basangana na association IPD balobi bongo bakokende lisusu komona ambassadeur de la paix Ndiama Makanda Weranson alobela bango po bakoya kotikele pe memo mususu a continuer ko défendre bango po baboyi ba parti politique ba continuer toujours ko influencer bashege déjà basufraka balala libanda baboyi bakufa na mobulu yango basengi élection salema na kimia pombo kana biso continuer ko tambola na développement ba parti politique boluka batu boko tinda na ba marche po bashege baboyi na bango ko kamwa ete abino bandiko bapolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini bashege baboyi makambo oyo ya komanipule bango pe balobi non à la violence balobi ete mboka na biso il faut makambo nyonso etambola na ndenge ya kimia na banzi ete mbala oyo ba dirigeant ya ba parti politique o ba mesana ko utiliser ba shege na ndenge ya makambo na bango ya ndenge ya mabe na banzi ete mbala oyo bakokota mpiaka bandiko babolingo sikoyo tokomi na deuxième point ezali nini deuxième point ezali ete tokotalisa bino ndenge nini système ya ba opposant congolais bakomi kobeta ba tactique moko oyo ndenge nini soki babule balobi ete bon sikoyo tokende kolia ba diaspora congolaise mbongo pe tango bakoya awa bazali komema ba histoire ya lokuta pona kolakisa ndenge nini ba makambo bango moko bazali kofabrike pona kobetisa ba diaspora congolaise mitema pona koloba ete bango nde bamoni ete likambo oyo bamemeli bango ezali bongo suka na yango bosalela bango ba cotisation basenga bino bambongo nyonso tu tosi toyebi yango bandiko babolingo Roger Lumbala alingi kozwa bato neti bazoba Roger Lumbala tango asalaki radio na ye tango radio na ye ezikaki bino moko bomonaki ndenge nini bango moko basalaki ba manœuvre batie moto na radio na bango pe baye kobimisa système ya ndenge ya kosenga bambongo o ndenge toza koloba ete babimisaki déjà babiloko ya très important na kati ya studio bazikisi mwa babiloko ezanga tina lelo oyo bakomi kozwa peuple congolais neti na kati ya en otage pona koloba ete bosunga bosala boye alors que ndenge tozali koyebisa bino ke Monsieur Lumbala ndenge azali wana abombi babiloko ya studio na ezali très important azali kolinga nanu a utiliser ba peuple a encaisser bambongo sima ya kobimisa yango asala neti ya sombaki pe akomi koyebisa na bato boye bopesa ngai eloko boye bosala eloko boye bosombela nga boye bandeko ekomi lokola eloko moko oyo ete apreparaki moto wana po aluka ndenge nini ya kosengela bandeko Roger Lumbala lokola se a comprendre point faible ya ba diaspora congolaise eloko nini asali a partir ya chaîne ya bloc ya chaîne ya ba congolais bino moko boyebi aleki mpona kosala interview na ye pe na makambo alobi babiloko moko oyo ayebi ete soki autilize baterme wana yango nde ya koprepare terrain na ye ntango akokoma wana poto ndenge nini akobenda bambongo bandeko Roger Lumbala a préparé programme na ye azali koya na poto mais pona ko préparer yango malamu asi abengisi bato ya chaîne ya ba Congolais bino moko boyebi pe ba
bakendeki kuna basali interview na ye alobi babiloko moko ezali neti azali kotya nzube po ete bacombatant balamuka na pongi na ndenge ete akoya po asolola na bango mpe bandi deja koloba ete ngai nazali général nayebi bamakambo nyonso ezali kosalama azali koutilize baterme moko mpona koningisa mitema ya bato mpo ntango akoya lokola kosala batourne na France, Belgique, Suisse ayeba ndenge nini akozwa facilité ya korekolte bambongo facilement. Mais bastratégie wana tosi toyebi yango ndenge nini bazali kolinga kolia badiaspora congolaise bambongo. Pe abandi koloba ete nakozala na besoin ya bakombata bayaba nini wana nyonso tu bandeko tozali koyebisa bino baverité ezali stratégie oyo bazali koluka ndenge nini ya kolia bino bambongo. Basi comprendre bandeko bayebi ete système ya kolia peuple congolais bambongo na poto ezali kaka ya kokendele bango kaka na bamasolo ya makambo ya politiki ya mboka. Pe koyebisa bango kaka côté ya négativité ya Joseph Kabila wana nde mitema na bango ekoduduka po ete babimisa bambongo tango bakoloba likambo bambongo tosala bacotisation. Roger Lumbala azali koya na mission na ye bien précise. Bandeko makambo nyonso to Roger Lumbala azali koloba ezali babiloko moko a préparer yango abengisi bato ya chaîne ya bakongolais po déjà aloba yango avant ezali neti plan na ye asi a préparer tango akokoma azali kosala ba réunion na ye na bambongo akobanda koleka azali kokosa bino boya tokuta na ye tokosala boto bandeko bokanga date ya lelo tozali koyebisa bino vrai bokomona pe Roger Lumbala wana soki bosali bacotisation bopesi ye bambongo akei kuna na Congo histoire ekokoma mosusu basi bamoni système ndenge nini bazali kolia bato bambongo ekomi business na bango bandeko ata ngai lelo mama Rosalie lokola bato bayebi nga te soki nalobi mpe nakende nabeta nimero na nga nakosi kaka ete nazalaki na Congo kuna boyebi na kimi boyeboye na ye nalobi ete nasala mwa nimero na ngai soki nalobi kaka na badiaspora tala boyeboye bambongo ebima bakopesa yango nde ekomi stratégie na bango. Roger Lumbala oyo nyonso toza koloba ezali na yango faux ezali kaka babiloko ye moko avandi a étudier etanke muyibi ya kala amoni alobi ndenge nini nakobenda bato mbongo aye kozwa stratégie alobi ifo nabenda bango kaka mbongo na makambo ya Joseph Kabila nayebisa bango ndenge nini nga lokola nazalaki militaire eloko nini tokosala nde esika na kolia bango mbongo. Bandeko ezala Roger Lumbala ye na poto bandeko bopesa ye mbongo te ezali business na ye azali kosala oyo tozali koyebisa bino ezali vrai bandeko vrai version toye koyeba yango a partir ya moto moko nde asouffle biso alobi ete Roger Lumbala alingi asala business na ye na bato ya poto me na ndenge ya histoire moko ya lokuta. Bandeko babolingo tango mosusu bato bakoloba ete mama Rosalie makambo nini azali koloba papa Botamba tshela biso babilili tolanda Roger Lumbala na masolo oyo asololaki na oyo etali makambo ya ndenge nini alingi akutana na ba combattant pe azali koyebisa bato ba makambo ya lokuta na kombo ya président Joseph Kabila pona koluka kobetisa mitema dukuduku ya bakombatant baluka ndenge nini bakopesa ye bambongo po etaya na poto pe asi a préparé déjà interview na ye ezala lokola passage pe kofungula esprit ya bato po soki akomi na poto bacotisation banda kopesama toyebi système wana nyonso me bapeuple congolais boniokwami pe ya mingi bino bozali kokanisa ete banguna na bino tango mosusu bato bozali kolakisa misapi me banguna na bino bakomi kaka bato bazali koloba ete tozali kobunda esika moko na bino mpona mboka bango nde bazali kosala baplan sikoyo mpona koluka ndenge nini ya kolia bino bambongo. Na tango oyo nakosenga na papa Botamba atiela biso baimage s'il vous plaît. Président Bonjour. tozali na esengo mingi ya kokutana na yo boye lelo et puis tomoni oza na bonne mine en tout cas santé za malamu to pense Na bandi que na tango toza kokende na ba élection boye ebongi ozala na santé malamu pona kokende epe ko gagner ba élection. Il faut zala na kimia il faut zala pe na santé malamu. Voilà, il faut na kimia pe na santé malamu. To mona ki na début ya semaine oyo boye pasteur
ya Seni ya bengaki bino nyonso tu na même ligne na hôtel pona asola na bino opposition oyo boye ko signer code ya bonne conduite mais na sima pour conclure que a accepté quand même botinda 5 personnes pona serveur oyo ya fichier électoral mais où en êtes-vous par rapport à 5 personnes wana fallait ba kende ko auditer serveur ezali mawa mingi pona komona ndenge banda ya Congo atako baza ba pasteur mais baza na maloba mibale. Pasteur Ngoyi Mulunda oyo azalaki na baninga na biso ya opposition ponga na kendeki te. Secrétaire général nangande akendeki andimaki que bakoki kotinda bato mitano po bakende kotala makambo oyo ezali na kati ya serveur. Mais kasi ngonga mususu akei epai ya bandeko na biso ya majorité akomi kuna lokola bango baboyi makambo ya kokende kotala na makambo oyo ya serveur wana yepe aboyi akamati avion asi akei na Allemagne awa naza kolobela bino ezali susu te d'actualité donc elingo lobake na ba pasteur bakoma bato ya lokuta mingi. Donc na mito bo pasteur azali en Allemagne azana Kinshasa te tokoyeba est-ce que vous assure que na niveau ya opposition chance ezali belé pour gagner puisque déjà okomi koloba que lokuta pona yo ningozo monela est-ce que na niveau opposition chance ezali à gagner avec le président Etienne Tshisekedi? Dans tous les cas de figure ndengenga na sali ba calcul Etienne Tshisekedi a kolonga élection oyo nakoki kopesa bino exemple omoni tango tozalaki na 2006 na 2006 tozalaki na deuxième tour ya ba élection na bipolarisation ya politique na mboka na biso epai boye tozalaki na Joseph Kabila Kabange na epai mosusu tozalaki na Jean-Pierre Bemba. Joseph Kabila Kabange totiake azwaki 58% oyo bazalaki koloba et que Jean-Pierre Bemba azwaki 42%, mais le loyo to komi déjà na 2006. Na 2006 sikoyo totala na 2011 totala sikoyo na 2011 banani oyo lelo bazali ba candidat président de la République et puis bauti wapi ceux qui otali malamu tozali na Vital Kamerhe moto ya majorité tozali na Mbusa Nyamwisi moto ya majorité tozali na Zanga Mobutu moto ya majorité tozali na Kengo Wadondo moto ya majorité mais kasi total sikoyo na bato oyo bazalaki sima ya Jean-Pierre Bemba na 2006 oyo leloyo bakomi ba candidat président de la République moto ali boto tozana na ye ezali Adam Bombole oyo basi ba bengani ye na MLC po MLC elingi te ke bazala na candidat président de la République donc ba bengani ye a kozala lisusu te na parti oyo ekoki ko soutenir ye donc tokoki ko pesa ye chance mingi te moto ya mibale nani Docteur Kachala OP basi ba bengani ye na UREC et puis akoki ata kozwa lisusu ba pourcentage ndenge azwelaki yango te po fief na ye Kasai Oriental ezali fief oyo nga deja na sina vandi kuna fief na ye ezali Kasai oyo Etienne Tshisekedi basi balingi ye mpe bavandisi ye kuna donc jamais ye Kachala akoki ko gêner Etienne Tshisekedi na eloko atamoko omoni sikoyo en face ya epai ya Kabila selon 2006 tozana ba candidat boni tozana Kabila yemoko tozali na Kamerhe tozali na Mbusa tozali na Zanga et puis tobakisi Kengo Wadondo sikoyo na opposition tozana batu boni tozana batu misato tozana Adam Bombole tozali na Docteur Kachala na Etienne Tshisekedi wa Mulumba donc elinko lobake Tshisekedi akozala en face na ye na 5 candidats oyo bazalaki na majorité oyo basalaki ke Joseph Kabila Kabange azwa ba pourcentage oyo azaki wana soki ba pourcentage yango ezaki ya solo mais kasi soki tolobike bandeko oyo to pousa bango na katikati totiki Joseph kuna po basi balongwe totiki Joseph Kabila totali Mbusa Nyamwisi azala 9%. Vital Kamerhe epa na bango 6%. Zanga Mobutu epa na bango 12%. Soki tosali calcul ya bandeko nyonso to oyo wana na cas de figure ya liboso elinko loba nini Joseph Kabila Kabange oyo azaki na 58%, soki tolongoli 28% atikali na 30%. Tokei sikoyo epa Tshisekedi
tolongola topesa Adam Bombole 1%. Topesa Kashala ba pourcentage na ye oyo azwaki na 2006 3%. Elingolo bake na pourcentage o Jean-Pierre Bemba azwaki soki topesi yango na Etienne Tshisekedi soki tolongoli 4% Tshisekedi akotikala na 38%. Le premier cas de figure ezosala ke Tshisekedi atikala na 38%, Kabila atikala na 30%. Tshisekedi asa gagné. Tokende siko na deuxième cas de figure. Na deuxième cas de figure, ce qui bande nyonso oyo bakei sima ya Etienne Tshisekedi. Lingolo bakeba membi aussi 28%. Na 28% wana soki Tshisekedi abakisi na 42%, azokoma na 70%, Kabila azotikala na 30%. Nde ngwana tozakoloba ke na tous les cas de figure, Etienne Tshisekedi a gagné Joseph Kabila Kabange. Dans tous les cas de figure, Joseph Kabila a gagné et pas il y a Etienne Tshisekedi. Wana et lobby président Roger Lumbala, mais journal le ebimi to moni et puis si ba sujet mo ebele moko na kombo ya Congo Nouveau et lobby que Vital Kamerhe a rejoindre Etienne Tshisekedi a abandonné Kengo. Est-ce que vous avez formé na nouvelle loi? Oyebi bandeko wana ebimaki ke ekomaki groupe mibale. Groupe ya Fatima, ya opposition, na groupe ya Sulutani opposition. Kasi biso to yebeli ke batu ya Sulutani baza batu ya opposition te. Lokola bango balobaki ke bazali batu ya opposition. Bakei pona kosala programme commun ya gouvernement. Sima ya programme commun bakopona moto moko oyo akomema programme wana. Mais lokola bozoba ezalaki kuna mingi, lokola ezalaki lokuta mingi, kaka batu ya Sulutani wana Kengo abimi candidat, Kamerhe candidat, Kashala candidat. Elingi koloba nini? Balingaki nde bapakola Etienne Tshisekedi bosoto. Ba mema biso na logique ya koloba ke tokende na lingomba wana po na tango ngonga ekokoka Kabila abimisa mbongo apesa po bapona Etienne Tshisekedi te ekomake oui aussi oyaki sikoyo ozali démocrate te. Nde yango wana tosi totimbelaki deja ba fobulu na bango oyo bayaki nango, nde yango wana tozongisi bango esika kona moto oyo alingi koya pembeni ya Etienne Tshisekedi, oyo alingi changement na République démocratique du Congo, oyo azali démocrate, oyo alingi Congo na ba Congolais, oyo alingi batu ya diaspora ebongi aya yemoko azala sima ya Etienne Tshisekedi pour lobby to gagner. Soki Vital Kamerhe amoni ke côté akei Kengo dondo alingi ko dribbler ye. Mikasi aya abenga Roger Lumbala ou bien abenga Tshisekedi yemoko, ou bien yemoko asa la déclaration que ngai Vital Kamerhe na komi sima ya Etienne Tshisekedi toko betela ye maboko toko yambaye nde wana toko yeba ke ya solo akomi kokoma pe moto ya opposition akomi pe kolinga changement. Voilà, on a allé invitation au président Roger Lumbala Bengi, ndeko na biso au président pe ya Union pour la nation congolaise, ce qui alobi yango yemo ouvertement bako betela ye maboko. Mais to changer registre hein, to meka ko solamo muke to ba ki RLTV ezalaki incendié mikolo to leka to moni signal déjà et mati déjà la télévision news tout to mona déjà RLTV comme ko lakisa. Est-ce que tu as un mot par rapport à RLTV déjà avec tout ce qu'il y a eu comme situation et puis comme tu as niveau ya ko émettre déjà. Ndeko avant to kende na RLTV na bandi oza ko tambola na ville ya Kinshasa oza komona ndenge déploiement eza ko salema ndenge Kabila akomi ko tinda ba militaire na ye ba tonga ba trou ya fusilier. Trou ya fusilier elingi koloba nini mpe ba tonga kayango na ngonga nini. Ba tonga kayango na bitumba. Oyo aza kolobela yo azali général. Trou ya fusilier batonga kayango na tango bato bazali ko préparer bitumba. Donc tokoki koloba ke tozali na période ya paix et Kabila azali ko préparer bitumba parce que ayebi que dans tous les cas de figure on a uti kopesa awa Etienne Tshisekedi akolonga ye. Mais comme ye na makanisi na ye, na mayele na ye, alingi te kotika ki mokonzi. Po amoni ba Congolais neto ba zoba na ye, ba Congolais ba banga kaminduki, ba Congolais ba kinoa ba banga kakokufa.
aza koloba ke mosala ba kinois balingaka mosala te mosala ba kinois kotikala epai ya ba papa na bango tina âge ya 40 ans mosala ya ba kinois baza kobenga bango ba bado baza kobenga bango ba curier nde yango wana akomi kotonga ba trou de fusilier pona kotia ba soda po na kobeta masasi mokolo oyo Etienne Tshisekedi akoganye ke ye a contourner yango nde yango wana nazali kosala déplacement pona kokende na France na tango na kokoma na France na kozela sikoyo ba combattant o bazali na Londres ba combattant ya Belgique ba combattant ya Suède ya Hollande ya bisika nyonso tu ba combattant bazali po ba ya to ya kotia stratégie oyo ya ko empêcher Joseph Kabila Kabange de se maintenir par la force. Message oyo nazako pesa bino non pas en tant que président ya parti politique mais en tant que général de division oyo moto asala bitumba. Na tango toza komona déjà ba trou de fusilier elingi kolobake il faut que notre peuple azala en alerte. Binomoko bozu information wana ba trou de fusilier déjà eza ko salama awana Kinshasa selon président Roger Lumbala déjà a éveillé Bissonius tout et puis akoya déjà na niveau ya France d'ici là déjà la début la semaine prochaine déjà bokomo na ye ozala sur place boko benga ye na numéro ya 033 77 061 31 et 14 na numéro wana so bobengi boko joye moko mona bo monter ba stratégie ensemble de manière que nini boko ko sala pona ko empêcher pouvoir par force awa boye na Kinshasa mais dossier ya RLTV sikoyo boye et signale les ongi déjà RLTV to koye ba makamolaki ndenge nini ba effort nini o salami pona signal ezonga puisque biso sto yaki wana to compatisaki na douleur oyo RLTV ezalaki nango biso news tout ça là qui est fort de manière que batu news ba yeba que RLTV ezalaki incendié maintenant signal les a déjà to to yeba effort oyo bosali elikaki ndenge ni pona ekoma na niveau wana yambo na ko remercier vraiment na ko remercier na motema moko Congo Mikili ezali chaîne oyo et permettre biso pour to communiquer na mokili mobimba mpe na mikili oyo etie biso en contact na bato mingi oyo babengi biso tozali ko remercier mingi ba combattant ya Liège oyo le seul groupe oyo batindeli biso $500 ba combattant ya Liège mais kasi ezana baninga mosusu oyo batindi mbongo tokoki kotanga nyonso awate po ba misusu balingi anonymat ba misusu pe balingi batanga bango mais na ba mbongo nyonso tu oyo biso tozwaki ekokisaki à peu près ba $5,000 mais yo moko talaka kake feso yango moko ezali na 27,000 €. Et lingolo bake encore une fois de plus Roger Lumbala ameki kotia loboko na poche na epona kobimisa mbongo bomonaki bandeko na biso ya opposition nyonso basangani ndenge bomonaki babimisaki $520 américains na 110,000 francs congolais. Mais nous surtout na tozaka ko remercier bango nzambe na ndenge basali sibiso ezali esengo mingi mais kasi sikoyo ndenge toza ko travailler toza besoin na ba matériel mingi ba matériel wana toza besoin na ba table de mixage vidéo toza besoin na table de mixage vidéo toza besoin da micro-cravate, tu as besoin de caméra HDD, tu as besoin de ordinateur Macintosh, ata mibale, tu as besoin de PC Pentium 4, wana ndepoto yeba ndengini ya ko fonctionner. Ndia wana tu as lancé appel que le kolanga moko na zako ya sikoyo na Paris, tu as lancer appel na bandeko nyonso tout. Oyo bazali na matériel to sengite ke matériel oyo ezala kaka ya sika ata soki ezali matériel ya kala bakoki komemela biso yango de sorte que nga na bozongi na ngai tango na kozonga kisasa nazonga puisque signal oyo to lancer tozali ko émettre grâce ya faisceau oyo tozui mais kasi
tokoki kosala ba émission en direct te pour ba matériel nyonso tout oyo ezalité surtout table de mixage vidéo data oyo ya 4 sorties pour ceux qui toza nango te eza na mobulu mingi penza. Donc bomoni lisusu président Roger Lumbala a lancé lisusu appel ceux qui moye kozala bo pesa lisusu ba matériel sur place tango kita na France place à ko siéger de manière que akutana na ba combattants nyonso. Ceux qui te comprendre bien so komi na Europe aux en mission mibale pour na RLTV et puis pour ko réunir ba combattants à part wana mission Mswezali na bandi que mission ya malonga oyo nga nazali kokendele kuna ezali pona mboka pona kolobela ba combattant ngonga yango ebelemi yango yo ngonga ekoki mais kasi lokola bazakolo toza kolobela bino ke toza komona bato ya pouvoir bakomi kotinda ba arme na mboka bakomi kosala ba trou de fusilier pona kosala bitumba soki Etienne Tshisekedi a gagné ke bango ba confisquer pouvoir ya monsieur Etienne Tshisekedi nde yango wana ba combattant et bongi bango ba yeba ke le peuple congolais o azali awana kati ya Kisasa akoki kozala déjà fatigué pour mingi baza kolia te mingi baza komela te espoir na biso nyonso tout ezali na ba congolais oyo ya diaspora oyo bakoki kosalisa ba congolais ya Kisasa ba congolais ya province nyonso pona soki Joseph Kabila Kabange aboyi victoire ya peuple congolais oyo akopesa na Etienne Tshisekedi po biso nyonso tout tobi mananzela to résister contre ba arme ya Joseph Kabila Kabange. Il faut nangonga wana soki asalimbeba il faut ye akima il faut to organiser résistance ya citoyen congolais na kati ya Congo. Voilà, to yebi que bandoko nyonso tu bosali na diaspora bolingaka que RLTVP ekotati na satellite. Est-ce que to yebi mission oyo boyezo voyager kosala na Europe, est-ce que kosala pe fort wana de façon que RLTVP comme on niveau satellite balandaka ba émission ezoleka mbala moko na RLTV abo na Kinshasa partout. Mais wana nyonso tout eza kosenga obele libenga te oyebi ntango oza kosolola oza mpe kotia loboko na poche oza kotindaka mwa mbongo oyebi awa mpona kotia nini na satellite eza kosenga nini eza kosenga kozala na valise satellitaire et ça coûte à peu près $80,000 nsima na yango 1 heure par jour eza kocoûte $1,600 américains. Mais biso tokoki kotia yango 24 heures sur 24 te tokoki kolinga kotia yango à partir de 19 heures na ba 1 heure 2 heures du matin wana eko permettre que po bandeko nyonso tout oyo bazali à l'étranger bameka kolanda biso soki toza déjà sur satellite tokoki pe kozala sur internet eko permettre que soki déjà tosi tosali ba émission ata moto soki azaki na ngonga ya kolanda biso en direct te akoki koya kolanda biso sima na yango nde manso wana makambo misato wana nde ezali très important kotia la seule chaîne na Kisasa awa oyo ezali ko solola makambo ya opposition oyo ezali ko solola makambo ya Etienne Tshisekedi oyo ezali ko pesa ba opposant nyonso tout possibilité ke baloba ezali RLTV et puis simana yango tozali na makambo oyo ya trou de fusilier oyo bandeko bazali kosala mpona koprovoke bitumba na kati ya mboka na biso tokosala résistance de sorte que bango soki kokima bakima et puis ensuite bacontinue kosalisa RLTV et aussi biso toko continuer kolandela makambo matali makambo ya serveur biso tozali awa na Congo jamais toko banga eloko po toshi topesa ekolo na biso toshi topesa nzoto na biso toshi topesa molimo pona République démocratique du Congo jamais tokoki kozonga lisusima nde yango na tozako bengana bande ko na biso mutu nyonso tu esika azali oyo alingi Congo oyo azako milobake ye azali combattant ye asala effort abenga ngai na kozala na Paris babenga ngai na Suisse na kokende na Belgique na kokende na Allemagne na kokende na Hollande na ba pays nyonso oyo eza kosenga ke na koki ko tourner na visa ya Schengen pamba te na kosenga ba combattant ya Londres ba mama ya Londres bakita na Paris bakita na Bruxelles po moto nyonso to aya kopesa makanisi na ye na aya kopesa bino situation ya mboka na makanisi wana ndengo wana naza koloba ke Papa Etienne Tshisekedi Wambulumba, notre candidat, a sali na logique, il y a non-violence. Mais en face de cette logique-là,
pouvoir assis à comprendre que et bongi abimisa minduki et bongi ba boma bato pour bato pas reculer mais tu sais que dit ndenge azali wana jamais akoyi kotinda que Roger Lumbala sala boye mais kasi ngana za koloba ke nazali congolais na constitution na biso eza na loi na article o ezali koloba ya autodéfense na cadre ya article wana jamais Tokoyi Kotika Joseph Kabila a continué à pouvoir par la force. Il faut que tout ça la résistance. Nous avons lancé appel na ba Congolais nyonso et si kanyo sous bazali ba Congolais il y a Suède, il y a Danemark, il y a Norvège, il y a Finlande, il y a Afrique du Sud. Ti na ba Congolais o nyonso tout bazali na kati ya Afrique awa il y a Congo Brazza, il y a Angola ba nyonso tout tozala na esprit moko pour sauver République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Soki ezali secrétaire tokoyeba okoma na France précisément na Paris na date nini pe journée. Nakokoma lundi oyo na 16h nakokoma déjà na Paris. Nazakoya na avion o babengi Royal Air Maroc. Nde na okene na ngona kolongwa awa na 4h du matin nakokoma na 16h na Paris et na okitela na Paris Orly. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bowiti kolanda Roger Lumbala ndenge nini alingi azali ko préparer technique ya shita sima oyo ndenge ba jeune balobaka aye kotala ete le seul moyen oyo ya kobimisa ba diaspora congolaise mbongo il faut koluka une histoire frappante oyo tango bazali koyoka na oyo tali makambo ya Congo mitema ebeta po tango akobanda koloba makambo ya mbongo pe ba peuple congolais bazala na facilité babimisa mbongo sans problème. Pe ndenge ezali wana bandeko azali pe mutu ya stratégie bouliste a préparé déjà eloko yango na chaîne ya ba congolais oyo alobi déjà bien avant ezali neti avant ça leli bino alobi kaka ba point moko ete ayebi ete ba combattant miteme kosutuka yango na yebi ete tango koya akoti Allemagne akoti Suisse wana nyonso to ezali po ete akende ko récolter ba mbongo malamu kaka na ba stratégie oyo basi bazwi ya koluka ndenge nini ya kolia batu mbongo mais ye bazali koyeba teke bato mosusu pe bazali na poto awa oyo bazali ona na ndenge ba peuple congolais basi balie bango bambongo mingi bato mosusu bazali ona pona kobeta babul pe pona koétudier kotala ndenge nini bato oyo bamesana koyela bato ba histoire ya lokuta po ete bayebi ete ba peuple congolais bakobouger na makambo oyo ya lokuta mais Roger Lumbala na banzi ete abeti faux calcul po ete na minute oyo tosi totimbeli ye na tango oyo napesi papa Roger maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba po ete mbala oyo tokomi kaka na système ya kotia bango contre mur pe konguruta bango contre mur ya makwanza. Bandeko babolingo ba peuple congolais il faut boyeba yango ba soi-disant ba opposants congolais si ba connaître faiblesse ya ba diaspora congolaise ba bien ete po diaspora congolaise abimisa mbongo il faut ko mema bango kaka na ndenge ya système ya masolo ya contre Kabila pe koloba likambu moko eko frapper bato po ete après suka na yango ale bo cotiser bambongo ebima tellement asalaki stratégie ya kotia moto na studio na ye abeti no se basala ba aide amoni ete système yango malgré bato bapesaki ba aide mais amoni azwi penza ya mingi te aye ko beta bula lobi système ya kitoko kaka il faut sikona créer une histoire ya ndenge ete lokola nga moko pe nazalaka militaire na créer histoire moko pona bana ya diaspora pe na kende sur place na Congo na kosala tournée pe na memela bango ba masolo na yebisa bango ba ya a préparé histoire moko pona koloba ete bakopelisa moto soki Joseph Kabila liki yango na yebi ete na histoire wana après avoir kosala yango akosenga bambongo baluka moyen ndenge nini ya kobenda ba diaspora congolaise mbongo mais ayebi teke bato mingi basi bafungwami ba comprendre ba stratégie wana
yango na tolobi ete ba stratégie bato mingi bakomi kobeta surtout ba opposant congolais ba leader bazali kobeta ba stratégie moko mpona kolinga kobimisa ba diaspora congolaise mbongo yango na tolobi ete bandeko ba diaspora ezala ba combattant tozali koyebisa na bino arriver Roger Lumbala bandeko ma solo nyonso akobanda kobeta il faut bokota yango na laboratoire bo étudier yango avant ya kobimisa mbongo bo pesa ye azali moto oyo a préparer histoire oyo azali koluka mbongo na mai na miso to na miso makasi bandeko makambo tozali koyebisa bino bozwa yango liseki te ekomi siko système ya ba diaspora to ya ba opposant congolais ya ba opposant congolais oyo bazali ezala on a poto ezala oyo bazali na Congo basi ba comprendre faiblesse po ba Roger Lumbala na ba ekotala ezala tatangu nani Kabila nani Tshisekedi asalaki tourner na ye ba ekomona mbongo ebele azwaki ba étudier na nyonso yango na ye moko ekotala bifo na kende sur place mais eloko nini na kosala ayeko mema alobi akomemela ba diaspora to ba combattant stratégie ya lisolo ke ndenge nini bakosala soki Kabila leki lokola ye moko azalaki déjà soda ya kala ba histoire na nyonso za kosala yango pona nini po ayebi ete bato bakondimela ye lokola azalaka pe soi-disant rebelle na côté ya est bato bakondimela ye mais suka na yango akotambola Allemagne Suisse Belgique wana nyonso po aluka moyen ndenge nini ya korekolte bambongo bandeko makambo tozali koyebisa bino boyebaka ete radio Zumel 1000 tozali kofungolela bino ba makambo ebele bozwa yango lokola liseki te tozali koyebisa bino po ntango mosusu bato mosusu bakoloba ete bato wana baza kobanga te tozali kobanga te mpo na minute ndenge tozali koloba ete Joseph Kabila na terrain azali bien blindé eloko okute kobangisa biso eza te po toyebi bakomi mende sikoyo tokomi kotalisa bino baaventure nini baopposant congolais bakomi kosala ndenge nini ya koya koluka kolia bapeuple congolais mbongo awa na libanda ya mboka tocomprendre bagene na bango mais bofungola miso ndeko arrivé à Roger Lumbala ezala ta beteli bino bamasolo atie sukali na banini ndeko avon bimisa mbongo na yo réfléchir 10 fois pour makambo toza koyebisa bino ezali vraie source ezali bamasolo ya kati Roger Lumbala azali koya te po ya koloba makambo ya Congo mais Roger Lumbala azali koya na stratégie na ye première stratégie akotalisa bino alelela bino ndenge nini radio na ye ezikaki oyo ye moko asalaki stratégie ya kotumba yango et puis stratégie mosusu ndenge ye moko bino moko boyoki ndenge alobi ete non azali kotala ndenge Joseph Kabila aza kosala bamakambo ndenge azali kotia banini or ke nyonso tona bamakambo ya lokuta mpona nini azali kolobela bino babiloko moko oyo ayebi ete kofrape bino suka na yango bamabonza nde ekosengama eloko bango bazali kosala bazali koakize kaka bapaster lelo mais soki totali bien bango mpe baza kotambola kaka na rythme ya bapaster wana mpona nini bakomi ete komona bakoye na bamasolo moko baye na masolo ya lokuta na ndenge ya contre Kabila o contre opposition ntango bino mitema ekosala bongo alesuka na yango bandeko il faut bosunga bosala boye bosala donc ezali kaka politique wana me babongoli yango na sens mosusu bandeko bofungola miso bato oyo bazali kokanisa tozali kaka na moment ya deuxième république mais bazali koyeba teke tosi tofungwami toyebi mingi Roger Lumbala soki azokanisa komanipule badiaspora congolaise facilement azali nde komikosa bandeko babolingo mpona kotalisa bino ke Roger Lumbala azali moto ya lokuta bandeko soki bolandi discours na ye bolandi ndenge aza koloba asi a préparer terrain na ye ayebi ete mpona kopréparer terrain malamu mpona kobetisa déjà mitema ya bacombattant il faut déjà koleka na chaîne ya bacongolais na koloba po ayebi ete image ekoleka ntango ye moko aza kokoma ezali neti mission accomplie mpe azali koya na bamasolo ya lokuta koloba mpe asuka nango akoyeba ndenge nini akobenda bino mbongo bandeko makambo toyebisi bino bozwa yango liseki te ezali makambo ya solo alors bandeko babolingo toye kokota lisusu na point mosusu bandeko babolingo bomonaka ndenge bacombattant basalaka bamakelele mpe balobaka na makambo etali mboka ntango bango balobaka
tomona kaneti ke bango bazali bato soki lelo bakutani na ba autorité ya mboka bakozwa occasion ya koloba makambo nyonso to toyokaka. Mais eloko ekamwisi biso bandeko, Pasteur Ngoyi Mulunda aye awa na poto na Belgique, akomi na Belgique, ba combattant bakei kuna bandeko toyokaka bango soki baza kosala bamakambo na bango bamarche boyokaka ndenge nini babimisaka plus de 1000 problèmes ya makambo ya Congo ndenge balobaka. Mais siko Pasteur Ngoyi Mulunda ake kuna bandeko, Pasteur Ngoyi Mulunda lobi na bango bien soki tokosala ta 1 heure du temps ta 2 heures nazali wana mpona na disposition na bino. Mais likambo ya kokamwa balobi kaka soki de maloba olie baprofite baloba makambo nyonso mpo ete toyoka. Alors bino bolobaka ete Joseph Kabila azali mopaya, Pasteur Ngoyi Mulunda azalaki wana, mpona nini bopozaki ye mpe question na te boloba ete yebisa biso est-ce que Joseph Kabila aza mopaya? Boyoka mpe réponse na ye mpo ete biso tobande kosatendre na yango mpo ete Pasteur Ngoyi Mulunda a répondre na question wana. Bolobi yango kaka likolo likolo, mais botuni ye question te wana déjà elakisi ki incapable na bino pe ba makambo bino bolobi ezali ete na pote kaka ba discussion tokosala bo. Mais Ngoyi Pasteur Ngoyi Mulunda azalaki wana, il fallait botuna boloba bon ndenge ezali wana Pasteur Ngoyi Mulunda toyebi ete Joseph Kabila azali mopaya. Mais est-ce qu'on yebisa biso yozo sala ba élection ndenge nini ondimi kotia mopaya na nini boyoka réponse na ye po ete bino bolingaka bozwa vraie version ya identité ya Joseph Kabila. Mais pour la kolakisa ete devant ba autorité boza kokoka te boza kozanga maloba. Mais pour la kosala ba makelele zanga tina awa na poto toza koyoka boza koloba makambo ebele plus de 1 million de problèmes boza kobimisa liboso ya caméra na bino. Mais Pasteur Ngoyi Mulunda azalaki wana mpona nini bo profiter kotuna ye mituna ebele te botuni ye kaka mituna soki mibale pamba mituna ngo mpe kaka ya makambo ya baviole ya mboka na ndenge kaka ndenge bozali koreklame ke biso tokosala trouble boye bolobi ete eloko malonga te occasion epesamelaki bino. Pasteur Ngoyi Mulunda alobi ete ndenge ezali wana nazali na disposition na bino, mais etala kaka basali kaka soki 15 minutes makambo balobi mpe ya tina te bandeko. Alors que bamakambo très important bakoki kotuna bakoki koyebisa na Pasteur Ngoyi Mulunda mpe batuna bamituna bapeuple bazwa eyano bafungola ya bango. Tala Pasteur Ngoyi Mulunda afungoli bino baversion ke ndenge nini bamakambo oyo asala bozangi maloba. Mais sikoyo bino na tour na bino bokanisi penza oyo bino bosali wana bozomona neti bosali penza eloko moka munene tokuta neti lobi mais bolobi eloko te. Ngakutu papa Roger tango na bande koyoka na lobi oyo eza occasion penza ba combattant toza kotela sikoyo baloba makambo nyonso bazaka nango besoin toyoka ba réponse toyoka réponse ya autorité ko oyo aye na kati ya mboka oyo apesa me bandeko balobi ete eloko malonga te. Bino bozalaka kaka na problème boloba ete Joseph Kabila aza mopaya. Mais il fallait botuna Pasteur Ngoyi Mulunda pourtant msu Pasteur Ngoyi Mulunda akoki kozala na réponse moko bien précise oyo akoki koyebisa bino te bino bokanisaka boye tala boye mais bosali eloko moko te boke kolobela biso kaka bamakambo ezanga tina bandeko mpona koyebisa bino ete bato oyo baza na plan moko ya malunga te mpona mboka na biso mpe bakosala na bango mpe eloko moko ya malunga te. Oyo bakanisaka ete bakomba nde bakomemela biso solution bakomema solution te. Pasteur Ngoyi Mulunda apesi bino plus de 1 heure alobi ke nazali ya mpona bino mais bolobi mpe makambo malunga te. Ezali mawa bakende kuna epai Tshisekedi comédien mosusu ye wana bamama oyo baza kuna na este baza komona pasi Tshisekedi ata aucune fois asali makasi alo bakende na kivotela bamama wana mais azali kopréfere kokende kotala bacriminel na CPI ye yebi te lubanga oyo yake kovisite bazali kaka bato ntongo basalaki barebellion na bango na bamilitaire na bango mpe basalaki bacrime kaka ya makambo baviole. Donc Tshisekedi ondire alingaka na ye nde bacriminel
mais bato bazali oyo azali koloba ete ya nazali mpo na peuple bapeuple oyo bazali kosouffrir komona mpasi ye kuta eza koloba eloko te apréféré kende kotala lubanga ntango oyo akoki kozwa loba te nakende nasala programme nakende kotala bamama oyo bazali viole ye aza kokende kotala lubanga bato basali bacrime bango nyonso na babemba oyo ezali mpasi mpe mawa bandeko me bandeko ba bolingo émission ya makambo ya ndenge Tshisekedi akendeki kotala lubanga tozali koprepare yango tokoyebisa bino bamakambo ebele na kati mais sikoyo tokotalisa bino ndenge nini ntango paster Ngoi Mulunda yaki abengisi quelques combattants mpo basolola bandeko bato wana bakoti Henri Moke na oyo mosusu oyo azalaka matama lokola mwasi oyo nani oyo pede oyo soki mwana oyo bakoma na ye soki mwasi ya bakombata bakoti kuna makambo ya malonga balobi te olie bazwa occasion ya kotuna bamituna bango baza koloba kaka bamakambo moko ezanga ntina oyo biso tokosala boyo biso toko mais tala yana oyebi ke paster Ngoi Mulunda ko aseki bino na ndenge ya kosakana te aza koloba ete mon cher napesi bino occasion boloba bamakambo ezali très important mais baza koyeba nini bakokoloba te botala kaka Henri Moke ndenge atatabani liboso ya paster Ngoi Mulunda bato mpe baza koloba ete bosali makambo ya malonga balobi eloko te bandeko balobi eloko ya malonga te alors que bapo ebele ezalaki oyo bakoki kotuna paster Ngoi Mulunda donc occasion baza kolupe kaka baoccasion boye ezali mpasi mpe mawa apres bomibongi ke bakombata oyo eza kolakisa mpe bozali bairresponsable jamais bino bokoki kokamba mboka lokola Congo mpo ete irresponsabilité na bino tomoni yango devant paster Ngoi Mulunda papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge nini bakombata batatabanaki devant paster Ngoi Mulunda balobi ete eloko ya malonga te balobi kaka bamakambo oyo ezanga ntina alors ke bazalaki na baoccasion ya kopose baquestion ebele mawa mpo na bango baimage s'il vous plaît papa Botamba. Membre de la diaspora et président du mouvement Bana Congo au Conseil. Je suis accompagné de notre compatriote ici, Robin. Donc nous sommes là et si vous voyez que nous sommes venus nombreux ici, c'est parce que nous sommes indignés de ce qui s'est passé au Congo lors des manifestations de l'opposition pour réclamer les élections transparentes, dénoncer les enrôlements des enfants et tout ça. Et nos frères là-bas ont été tués par la police. Et on s'est dit si réellement il y aura les élections libres et transparentes. Parce qu'en 2006, nous avons vu un homme dédié qui s'appelait aussi un homme dédié, le prêtre Malumalu. Aujourd'hui, vous êtes aussi pasteur. Comme on dit au Congo, on utilise les hommes dédiés pour cacher tout ce qu'on peut faire comme mafia des élections déjà bâclées en avance. C'est ça notre indignation. Est-ce que vous êtes sûr des élections que vous allez organiser ou vous êtes là pour porter Kabila une fois encore au pouvoir, qui est vraiment impopulaire dans notre pays? C'est ça notre question. Merci compatriote, bonjour. C'est moi Pasteur Mulunda en face de vous. La situation qui s'est passée au niveau du bureau, d'abord je suis content, j'avais mon vice-président, j'étais en Belgique ces jours-là. On a géré la situation, je vais passer la parole à celui qui a géré la crise, mon vice-président qui est ici, et il va vous éclairer. Vice-président. Merci Président. Nous remercions d'abord le compatriote pour le souci qu'il manifeste pour la situation au pays. On voit bien que vous avez quitté les pays, mais les pays restent le vôtre. Et nous voyons bien que vous suivez la situation. Il est important que, en tant que ceux qui supportent ceux qui sont restés, puisque la plupart d'entre vous qui envoient l'argent pour payer les frais de scolarité, c'est vous qui payez le frais des hospitalisations et des deuils, il est important que vous puissiez savoir exactement comment les choses se passent. Avec l'opposition, nous sommes engagés dans un processus électoral qui a commencé d'abord par des consultations. C'est le président qui est parti le premier rencontrer le président de l'UDPS et nous avons institué des rencontres permanentes, que ce soit à l'hôtel Soutani ou à l'Intercontinental,
nous sommes déterminés à avoir un dialogue permanent avec l'opposition pour des élections apaisées et transparentes. La première manifestation, plus ou moins de rue qui s'est passée, c'est avec l'UDPS, j'étais là. Il était prévu que ce soit une manifestation pacifique qui allait se terminer par le dépôt du mémorandum. Malheureusement, l'équipe de l'opposition qui est arrivée de l'UDPS avait perdu le contrôle de la masse et ça aboutit par des échauffourées avec l'opposition parce que tout le monde voulait entrer dans les bâtiments de la CENI et la police a bloqué. Et au cours de ces échanges, il y a eu tir de gaz lacrymogène. Et ce serait suite à ces gaz lacrymogènes qu'un de nos jeunes compatriotes aurait trouvé la mort plus tard dans un hôpital. C'était le premier cas que nous déplorons tous. Et nous avons demandé aux amis de l'UDPS que désormais, quand il y a des manifestations, que nous puissions tous mettre en place un mécanisme de sécurisation pour éviter justement des échauffourées. Et les manifestations qui ont eu plus tard, il y a 2-3 semaines, en tout cas, ce n'était pas arrivé au niveau de la CENI. Ça s'est passé lors de l'avancée des manifestants. Là encore, ce sont des problèmes de maîtrise de foule par les partis politiques. Vous savez, chez nous, les partis n'ont pas de services d'ordre. Et la police qui est en train elle-même aussi d'apprendre les mécanismes de maîtrise démocratique des manifestations. Donc, nous pouvons vous rassurer que de la part de la CENI, notre objectif, c'est d'avoir des élections apaisées. Des élections sous consensus et je peux vous rassurer encore qu'avec l'UDPS, la dernière réunion avec toute l'opposition qui appuie un des candidats, c'est d'arriver à asseoir un mécanisme de transparence et de concertation permanente. Nous pouvons vous rassurer, en tout cas au niveau du bureau, nous ne sommes pas là pour un candidat. Mais les enrôlements des enfants, nous avons vu à la télé, nous avons vu sur le net les petits-enfants qui avaient des cartes d'enrôlement. Moi, j'ai mes cousins qui ont des cartes d'enrôlement, dont un membre du PPRD a demandé que la carte soit vendue, achetée à $10. On connaît toutes ces irrégularités-là que vous êtes en train de préparer. C'est ça notre inquiétude. Donc il faut nous rassurer. Et pour nous, nous sommes là. Heureusement qu'on a vu le président de la CENI en face. Nous savons ce qui se prépare. Et vous êtes conscient que M. Joseph Kabila n'a pas bien travaillé et que le pays est tombé, plus que d'autres pays en Afrique. Nous sommes vraiment, il n'y a même pas la sécurité sociale, il n'y a même pas à manger pour les peuples, tous ces 5 chantiers-là. Et vous le savez bien que le président Joseph Kabila, votre président, parce que ce n'est même pas mon président, il va vous demander de lui proclamer. Comme en 2006, il avait demandé à Malouma de proclamer les résultats entourés des militaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dénoncer ça? Est-ce que vous allez au moins oser de dire la vérité des urnes? C'est ça ce qui nous inquiète. Et que vous étiez membre du PPRD. Et je peux répondre à ça? Connaître doucement, sinon vous allez dire qu'il a escamoté une des questions. Non, je vous remercie de sortir vos préoccupations. Allons aux enrôlements des enfants. Vous comme nous, on a vu ça sur le net. Nous avons diligenté une équipe d'enquête. UNICEF, MONUSCO, Radio Capi, CENI et la police nationale. Le bureau s'est réuni, on a envoyé les gens à Kalemi et à Manono. Ils ont crié très fort, ils sont partis, ils ont fait 2 semaines là-bas sur le terrain. Quand ils sont rentrés, la MONUSCO a fait 3 jours parce qu'elle était embarrassée, n'a pas signé le rapport. Et on a dit qu'on signe le rapport. Qu'est-ce que le rapport a fait? Vous me donnez votre adresse, email, je vais vous envoyer le rapport, la copie du rapport. Ils disent qu'on a trouvé seulement quelques 11 cas qui sont douteux. Mais ils ont signé ce rapport et proclamé-le. Ils ne l'ont pas proclamé. C'est nous qui avons fait la conférence de presse pour donner les choses. Parlant de l'enrôlement des enfants, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas nous qui enrôlons. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu un seul enfant. On ne peut pas nier. Qu'est-ce que la loi prévoit? Dans tous les bureaux de vote, il faut qu'il y ait les témoins des partis politiques. Pour dénoncer qui est militaire, pour dénoncer qui est enfant, pour dénoncer qui... C'est la loi qui le prévoit. Si les partis politiques auraient mis leurs témoins, ils allaient nous aider parce que c'est un processus qu'on contrôle ensemble.
Alors à Kinshasa, vous trouvez dans le bureau, il n'y a pas de témoin des partis politiques. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ce rapport-là a été sorti et publié. Mais ceux qui ont crié haut et fort, parce qu'ils étaient confondus, ils ont eu honte de pouvoir proclamer leur affaire. Moi, je ne fais pas de jugement de valeur sur le président Kabila. Et je voudrais que vous corrigiez ça, monsieur. Je n'ai jamais été membre du PPRD. Jamais. Monsieur, laisse-moi vous répondre. Donnez-moi le temps de vous répondre. Monsieur, soyez cool. Échangeons. Je suis en face de... On peut prendre tout le temps qu'on prendra. Je répondrai à toutes vos questions sans passion. Je n'ai jamais été membre du PPRD. Vos gens ont cherché à Kinshasa. Ils ont fouillé partout. C'est qui resté seulement la tombe de ma mère qui n'ont pas fouillé pour voir si j'ai signé. Moi, j'ai travaillé dans un contexte international d'église, là où un homme de Dieu doit rester au-dessus de la mêlée, parce qu'un jour, on peut te chercher. Pourquoi est-ce que moi, je suis resté chez le président de sécurité plus que tout le monde? C'est parce que je garde mon éthique. Ce papa-là, même la nuit, me reçoit. Je parle avec lui. Je garde mon éthique et ma neutralité. Demande à ce papa-là. Pendant la transition, on a fait l'1+4. Qui est le suivre? Parce qu'il n'était pas pour Zaïd Ngoma, c'est moi. Donc, il faut suivre l'histoire avant de commencer à me condamner et à me dire... Écoute-moi. Écoute-moi, mon ami. Échangeons. Le pays, on a commencé à tuer les gens. On tuait. Vous serez content de continuer à tuer les gens, à manger les gens chez nous, et qu'on reste sur le net. Et un compatriote. Je n'ai pas commencé chez nous. J'ai travaillé au Mozambique pour désarmer les gens. Regardez l'histoire. J'ai aidé les Togolais à faire la paix. J'étais en Angola. Le pays m'a envoyé, j'ai acquis une expérience internationale. Moi, j'étais jusqu'au fond avec Charles Thérault au Libéria, avec Desmond Tutu comme mon patron. Cette expérience que j'ai amenée, je l'amène chez moi. J'ai tous les gens de chez moi en train de mourir. J'ai dit au gouvernement, aidez-moi. Ne confondez pas l'action gouvernementale à l'action d'un individu. On a tué beaucoup de personnes à Kinshasa, parce que les gens avaient les armes. Je demande au gouvernement de m'aider. Nous diminuons la criminalité à Kinshasa. Vous êtes content de ça, mon frère? Vous avez voulu continuer à tuer les gens la nuit? Écoute-moi. Écoute-moi. Échangeons, compatriotes. Échangeons, collègues. Je voudrais qu'on échange. Parce que vous dites que j'ai reçu l'argent de Kabila. C'est l'argent du gouvernement. Aujourd'hui, au Nord Kivu, les gens ne pouvaient pas traverser le parc. Les éléphants avaient fui. Les Bahami ont allé demander au gouvernement, envoyez-nous ces messieurs-là, qui a calmé Kinshasa, qui a calmé le Nord Katanga. Zaïd Ngoma m'a demandé que j'écrive, je fasse un testament parce qu'on va me tuer là-bas. Avec les Gitaram et les ZEP derrière. Au risque de ma vie, sans aucune garantie, je suis parti. Nous avons désarmé les gens. On a ouvert le parc national. Les gens passent par le parc. Aujourd'hui, vous traversez le parc pendant la nuit. J'ai sorti 15 000 armes. Les armes qui violaient nos mamans que vous dénoncez ici. C'est bien beau de parler loin. Moi, j'étais au feu de la mort. J'ai rencontré la mort dans les yeux pour ce pays-là. Bien sécurisé par la sécurité de M. Kabila. Donc, non, compatriote, non, compatriote, non. Je ne peux pas aller à la mort sans la police pour Monsieur, allons-y. Personne n'a enlevé ces armes-là, même pas la MONUSCO. Échangeons. Personne n'a enlevé 15 000 armes. Un civil comme moi. À cause de mon expérience internationale. On a suffi 15 000 armes. Aujourd'hui, on a enrôlé plus qu'avant. Les gens se promènent en paix. Il faut me dire merci à ton compatriote. Un petit merci. Parce que nous avons contribué à diminuer le viol des femmes là-bas. Si vous avez la haine contre Kabila, c'est votre affaire. Mais ayez quand même l'honnêteté intellectuelle et dire qu'au moins quelque chose a été fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux mourir dire que moi j'ai laissé l'histoire dans ce pays-là. J'ai contribué. On continue à violer l'Est du Congo. Nous devons nous mettre ensemble pour travailler ensemble sur cela. Je n'ai pas dit que j'ai terminé. Aujourd'hui, j'ai contribué. Non, j'ai contribué. On continue à violer. C'est pourquoi il faut que... Mon frère, je profite comme... Laissez-les parler, on va parler. Je profite parler. Parler. Nous, Congolais, nous avons des blessures internes. Parle, mon frère, parle, je t'écoute. C'est incroyable. On tue, on viole. Il y a l'insécurité. On a tué devant votre bureau. Vous n'avez jamais dénoncé ça. On n'a pas tué devant notre bureau. Moi, je suis on a, votre site. On n'a pas tué. On a tué des gens qui manifestaient devant. Non. On a enlevé, il y a des qui sont en prison. Non. Vous n'avez pas l'information. Vous avez une responsabilité pour notre nation aujourd'hui. Bien sûr. Si vous osez proclamer Kabila, je vous dis, vous allez... Mais s'il gagne, je vais le prononcer. Écoute, non, qu'on dise la vérité. Qu'on dise, tu n'as pas... Écoute-moi. 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 Il disait à la communauté internationale qu'il était populaire à Lubumbashi. On a vu M. Tshisekedi débarquer là. C'est que vous voyez les gens qui sont derrière... C'est pour montrer à la communauté internationale que les gens ont vomi les types
qui est là pour détruire notre pays. Et je vous dis, moi je connais le mécénat, le travail qu'il est en train de faire pour détruire notre pays. Mon frère, c'est ça que je suis en train de dire. Écoute ma réponse. Écoute ma réponse. Vous le proclamez président. Écoute ma vous avez réponse. une responsabilité pour votre famille et votre village. Et les gens vont vous souvenir. Vous parlez de Dieu. Moi, je suis aussi un chrétien. Non, je ne parle pas de Dieu. Je vais te répondre. Devant Dieu, soyez honnête. Soyez honnête. Ce que vous êtes en train de faire. Moi, je connais des gens qui ont 3 cartes. Écoute-moi. D'enrôlement. Bon, je vais répondre à cette question-là. Si vous voulez, je peux prendre la copie. Une seule personne qui a 3 cartes. Non, je ne le nie pas. La CENI a la responsabilité de proclamer les vainqueurs. Qu'il soit qui ou qui, nous on va le proclamer. Je te le dis, qu'il soit qui ou qui. Même si c'est toi, je vais te proclamer. Ça, il faut le savoir. Écoutez-moi. Est-ce que je peux parler? Est-ce que tu veux qu'on échange? Est-ce que tu veux qu'on échange? C'est à nous, les peuples, de se déterminer. Si tu es aussi un peuple, tu es aussi un citoyen congolais, tu dois aussi savoir que ce type-là est vomi. L'argent, c'est rien, 2 millions. Tu es dans un pays très riche. Il ne faut pas servir cet étranger-là qui détruit. Et tu sais que Kabila, je vous dis en face, ne travaille pas pour le compte de notre pays. Et vous le savez. C'est un agent étranger. Et nous sommes là, nous sommes déjà donnés pour combattre ce type-là jusqu'à la mort. Et on va les combattre. Vous voyez qu'au niveau de la diaspora, nous sommes déterminés pour cela. Écoutez, moi je te donne la réponse, dire que nous ne sommes pas pour un candidat ou pour un autre. Nous ne sommes pour aucun candidat. Nous allons faire notre travail et les résultats des jeunes doivent se faire. Pourquoi nous voulons que les gens soient là, qu'ils aillent observer, qu'il y ait des témoins, qu'ils reçoivent les PV et qu'ils viennent avec une contestation normale. Ne contestez pas par votre propre, ne donnez pas des résultats par vous-même, que les urnes puissent pouvoir proclamer et nous on est pour un candidat. La question des cadres d'électeurs. C'est pourquoi on a fait le contrôle. Si quelqu'un a 3 cartes, là déjà qu'on va traduire à la justice, parce qu'ils ont 2 cartes, on a découvert dans notre système, et la justice va les poursuivre. Il y a un dossier, un contentieux qui va suivre à la justice. Nous serons des plaignants pour dire ces messieurs-là, cette dame-là, c'est enrôlé 2 ou 3 fois, c'est visible dans notre système et c'est traduit là-bas. Si on me dit que quelqu'un a acheté 400 cartes, tu vas aller voter comment? Il a l'encre indélébile. Il y a la présence des autres. Tu vas aller voter 400 fois comment? Raconte-moi toi-même. Ce qu'ils font là, c'est une histoire incroyable. Tu vas aller acheter 400 cartes de gens. Tu vas aller voter 400 fois, on te voit entrer, on te met ici, tu as 400 doigts. Et là, avec la complicité de vos agents. Non. Alors je voudrais poser votre question. Moi, il n'y a pas une question à poser, mais je voulais vous dire ceci. Oui. Plus de 3 millions, on veut quiconque à présent les Bana Congo. Oui. Plus de 8 millions de morts au Congo. Oui. Kabila essaie d'arranger avec ses frères rwandais pour venir massacrer, tuer le peuple congolais. On a compris tous ces jeux-là. Même Malou, quand il est venu la première fois ici, on lui avait dit ça. Mais il a fait ce qu'il devait faire pour donner la garantie aux Rwandais. Nos richesses, les femmes violées, tout ce que vous connaissez là, même si nous ne connaissons pas. Même quand vous nous parlez de MONUSCO, de l'Eurocapi, de tout ça, il n'y a personne qui prend part du peuple congolais. On est abandonné. Toi-même, comme tu es là, ta famille, tes enfants, tout ce monde-là, aujourd'hui, ça va pour vous. Mais demain, vous ne savez pas. Quel pays que vous allez laisser à nos enfants? Quel pays que vous voulez faire? Le pays qui part déjà à la séparation. Un pays qui est partout. Tout le monde nous prenne ici, même en Europe, comme des cons. Pourquoi on ne fait rien pour notre pays? Alors que vous, comme vous êtes là, vous êtes fils du pays. Pourquoi on nous maltraite comme ça? Pourquoi on est arrivé comme on est aujourd'hui? Pourquoi? Il faut vous poser cette question. Même si on va vous tuer, mais si c'est pour libérer votre pays, vous le savez bien, que le système rwandais qui est là pour exterminer, même vous-même, après on va vous empoisonner. Aujourd'hui, je vous parle, vous êtes mon frère. Mais demain, comment est-ce que je vais vous retrouver encore? Si on vous dit, combien ils sont partis avant vous? Combien ils ont travaillé pour Kabila? Maintenant, on les a enterrés. Mais on va crier comment? Si on se met debout ici en Europe, si on vous demande, on vous pousse, vous nous refusez même le droit de voter. Parce que vous le savez que si on vote ici, nos voix vraiment vont changer ce pays-là. Mais vous avez refusé tout ça. Il n'y a pas de moyens de gauche-droite. Mais pourquoi? Le peuple congolais, on dit, c'est fini. C'est fini avec le système rwandais. Nous voulons que le Congo nous appartienne et puis nous voulons conduire notre pays. Si aujourd'hui, comme vous êtes là, vous êtes Congolais, président de la République, je vais vraiment dire qu'aujourd'hui, je vais aller négocier avec mon frère et puis on va construire ce pays-là. Mais pas avec les gens qui viennent nous tuer.
du matin au soir. Tout ce qui se passe. Au temps des Mobutu, il y avait beaucoup de mauvaises choses, mais au moins il y avait l'amour, l'honnêteté. Même il y avait des vols, de quoi, mais on respectait même l'être humain. Mais on est aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, non, attends. Je ne pose pas la question. Donc, c'est un message. Prenez votre conscience. Travaillez vraiment vos têtes. Nous avons besoin de notre pays. Si nous allons coopérer avec d'autres pays, il n'y a pas de problème. Mais il faut que le Congo revienne à la main des Congolais. Parce que si l'année prochaine, c'est toujours le même système rwandais, toi et moi, on va regretter parce qu'on va perdre ces pays. Là, je vous dis, j'avais dit ça à Malou Malou, maintenant aujourd'hui, il est où? La guerre au pays, qui amène ça? Kagame, vous le savez bien. Du matin, il quitte chez lui, il vient chez nous, il fait la guerre, il rentre. Et puis il dénonce ça. On écrit ça partout. Tout ce qu'il veut faire au Congo, il vient faire ça. Mais même si aujourd'hui on vous protège, on vous met la sécurité dessus, l'homme blanc comme il est là, derrière c'est lui qui va te poignarder. Là je vous dis la vérité. Oui, ils vont vous poignarder. Il ne faut pas rire. Ils vont vous poignarder. Parce que notre pays, si eux aujourd'hui sont comme ça, parce qu'ils ont compris qu'ils doivent construire leur pays. Et pourquoi pas nous? Si on crie, vous croyez que quand on crie, on vient avec des couteaux pour vous mettre. Ça n'a pas d'importance. On n'est pas des criminels. Mais nous voulons un changement dans notre pays. Et notre changement, ça sera bien pour votre famille, pour les générations en génération. Et si on arrive à perdre ça cette année, à continuer avec les criminels, comme Joseph Kakanambe, comme il est là, je ne sais pas. Vous êtes plus âgé que moi. Merci. Merci pour votre message. Je suis de ceux-là. J'ai passé toute ma jeunesse à me battre pour la paix. Demande à ceux qui me connaissent. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Tout mon ministère a été marqué pour la recherche de la paix. J'ai pris des risques et mes enfants me disent, papa, pourquoi tu fais ça? Moi, je voudrais vivre pour ce Congo. Comme toi, je voudrais vivre dans un pays respectable. Je voudrais qu'en allant sur l'autre, on va un Congolais, on le respecte. Voilà toute ma motivation. Après avoir travaillé pour quelqu'un qui a libéré son pays comme Desmond Tutu, j'ai vu cela comme un modèle. Et je me suis dit qu'il n'a pas été né seul, je vais me mettre dans mon pays. Il y a de ceux-là qui se battent. Il y a des gens qui sont ici. Je me suis dit, il y a beaucoup de plaies dans nos compatriotes en Europe. Ils sont profondément blessés. Mais nous devons avoir le courage de guérir ces plaies-là ensemble. J'ai de ceux-là qui ont proposé qu'il y ait une consultation nationale de tous les Congolais d'étrangers et les autorités congolaises, qu'on se dise les vérités en face. Il y a des témoins dans la salle qui connaissent mon programme. Malheureusement, je suis allé à la CENI. Je connais comment est-ce que les enfants des diplomates envoyés ici, parents abandonnés, qui grandissent dans la rue, qui sont là, qui ne sont pas payés. Pas de soins médicaux et pas d'assurance. Je connais cette peine-là. Si moi je m'engage, je vais dire que c'est Kabila qui l'envoie. Il y a des gens qui sont dans la salle. Je leur ai dit, ce ne sont pas des fous. Moi je condamne, c'est la violence. Mais il faudrait que nous parlions comme ça. Comment est-ce que vous voulez que nous venions parler, qu'ils viennent qu'on parle, c'est nos compatriotes. Moi je suis de ceux-là qui pensent que nous devons nous asseoir ici en Europe, avec les dirigeants qui sont là. Tous les dirigeants, quand ils partent en Europe, ils sont à l'aise. Mais nous commençons à avoir peur de nos propres enfants, de nos propres cousins. C'est parce qu'on n'arrive pas à passer là, c'est qu'on se dise des vérités et qu'on trouve des solutions. Ce que tu dis est vrai. Je ne me suis pas battu. En Afrique, il y a des endroits où même Mandela ne peut pas mettre pied chez les Zoulous. Moi, j'étais là. C'est moi qui ai mis ensemble pour la première fois ANC, Inkata, tous les jeunes de la... Quand ils se battaient, avant que Mandela ne quitte la prison, pendant la violence, c'est ton frère qui était là. J'ai donné tout mon ministère pour la paix. Et je le donne pour mon pays. C'est pas parce que je viens du Katanga que je le fais pour Kabila, je le fais ailleurs. Demandez les gens. Moi j'étais chez Savi, mon enfant me tuer là-bas. Je suis allé convaincre Charles Taylor à recevoir Desmond Tutu à Banga, au risque de ma vie. Je n'ai pas fait pour Kabila. Pour moi c'est un appel. C'est un sacerdoce. Je ne suis pas Malomalou, je ne suis pas Mossène, je suis Murunda. J'ai un appel précieux avec mon Dieu pour ce pays-là. Je voudrais que les jours que j'ai retourné chez Dieu, que j'ai un rapport à lui donner. J'ai pacifié le non-Katanga. J'ai contribué à arrêter le viol. J'ai contribué à arrêter la mort à Kinshasa. Voilà mon appel, voilà mon sacerdoce. Peut-être vous me comptez, je n'ai pas choisi d'être né Katangé. Je n'ai pas choisi d'être né Mourubakati. Je n'ai pas choisi d'être du non-Katanga. Mais Dieu m'a envoyé avec une mission pour ce pays-là. Et pour cette mission-là, je me battrai jusqu'au bout. Moi, je vous remercie de venir, me dire vos vérités, même me gronder. Grondez-moi. C'est votre droit. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de la nation, nous devons nous mettre à l'écoute de nos compatriotes. J'avais dit à l'ambassadeur, pendant l'entretien avec la communauté congolaise, faites venir nos frères qui ont des blessures, que nous parlions avec eux.
J'étais heureux quand on m'a dit que vous avez parlé avec vous. Vous ne m'avez fait aucun mal. Au contraire, vous m'avez interpellé. À continuer à être juste, à être la lumière au milieu de l'obscurité, à être le ciel de la terre, là où je dois être. Et je voudrais, en conclusion, je ne me bats pas pour l'argent. Je me bats pour être appelé enfant de Dieu. Et pour qu'un jour, je puisse hériter, que j'ai un rapport à donner mon Dieu. Tout ce on peut me dire comme on veut. Moi, je sais pourquoi je me donne. Je suis ouvert à continuer ce dialogue. Je suis ouvert à vous demander. Un des compatriotes m'a demandé ici, et nous allons le financer, envoyer les observateurs. Nous allons assurer, qu'ils suivent les élections, même 20. Qu'ils viennent voir comment les élections vont se passer. Envoyer un observateur qui va rester à notre bureau à la CENI, qui va voir comment nous travaillons. Parce que moi, je suis venu, je sais que j'ai un avenir. J'ai une mission. J'ai une prophétie pour ce Congo. J'ai une histoire à raconter pour mon pays. Ce n'est pas pour l'argent, c'est un appel. Je l'ai fait ailleurs. Si le Togo est resté uni à l'époque de Adema, nous avons contribué. Si Joseph Kofi est vivant aujourd'hui, il faut lui demander. Demandez à Edem que Joseph est dans ce pays-là. Donc mes amis, je ne l'ai fait pas pour l'argent. Je ne l'ai fait pas pour la tribu. Je ne l'ai pas commencé hier. Peut-être que vous me connaissez très mal. Mais c'est bien qu'on se connaisse. On va changer le numéro de téléphone. Vous avez une question, nous parlons. Et moi, j'ai fait encore appel. Au lieu de commencer à vous battre, qu'on trouve un forum, qu'on parle, c'est notre pays. Il faut que vous soyez libre de rentrer dans votre pays, que les gens viennent ici librement. On ne doit pas continuer comme ça, là où les gens ont peur de venir en Europe. Vous n'avez pas venir. Et nous pouvons nous sacrifier comme un pont qu'on parle. Vos remarques sont très bien fondées. Mais participons tous à la transparence des élections. Moi, je vais convaincre les bureaux qu'on trouve un moyen que vous veniez. Tu vas nous sécuriser. Tu vas nous sécuriser. On va nous tuer. Armand Toumoulé est descendu, il a été tué. Nous, il y a certains de nos amis qui sont en prison. Les pays, ça ne nous appartient plus. Nous n'avons plus les pays. Les Congo, ça nous appartient. Est-ce qu'on va les laisser partir pour toujours ou bien on peut les récupérer? C'est pour ça qu'on vous dit, merci. Vous avez un mandat à faire de sorte que les Congolais puissent revivre un peu, puissent comprendre, puissent reprendre son pays. Je voudrais qu'on le fasse ensemble. Moi, je suis ouvert, je vais vous donner ma carte. Je vais vous donner ma carte. Écoute, il faut dire ce soir, on se va avec le compétiteur à l'ambassade. Je suis ouvert au dialogue. Je ne suis pas celui que vous pensez, je suis vraiment le pasteur. Et j'ai un appel, je donne ma carte, on va échanger. Et commencer à réfléchir sur mon plan d'avoir une consultation nationale, ou bien une conférence nationale en Europe ici, qu'on parle du Congo ici, que les gens viennent qu'on échange. Et nous voulons qu'il y ait un peu là. Entre je vous remercie. Nous allons faire la révolution. Nous savons bien que les élections, même s'il y a les bons résultats, on ne va pas vous permettre. Le régime qui est en place va vous intimider, ils vont vous menacer. Des proclamés. C'est un régime qui parlez là, vous avez la bonne volonté de changer votre pays. On ne va pas vous permettre. On ne va pas vous permettre. Donc vous voulez la paix pour votre pays, on ne va pas vous permettre. Donc vous n'avez pas de moyens pour vous permettre. Donc nous... non, c'est bon. C'était une heure. Non, c'était juste une heure. Non, c'était seulement une... Non, je peux vous contacter, je peux vous écrire dans votre site, il n'y a pas de problème. Donc pour nous voulons que cette année, nous puissions avoir un nouveau président, le père de la révolution, Étienne Tshisekedi, choisi par le peuple congolais. Donc nous voulons qu'il y ait vraiment la paix cette année. Sinon, on va faire la révolution, on risque de vous emporter aussi pendant la révolution. Merci pour les messages. bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini Henri Moke na mwana oyo soki Aubin ndenge nini batata bani makambo ya malonga kutu balubite alors que bango bazalaki wana bazalaki ko représenter lokola tolo bagaka communauté ya ba congolaise oyo ya ba combattant nyonso. Mais bazui occasion te ya kotuna ba mituna to mona kabino liboso ya ba caméra awa tango bosala ka makelele ba malobe belé plus de 1000 mais devant pasengo imulunda bokoki eta koloba likambo ya malonga te bango bazokanisa mwa maloba mibale na balobi nde ezali makambo moko très important alors que ba sujet ezalaki ebele bokokaki ko poser ba question mwana mobali oyo Aubin on ndenge tolobaka ete chéri ya ba combattant oli azoka tuna ba mituna azolobaka nga na kotuna mutuna te ngai nde na koloba
alobi ba makambo kaka oyo loba maka o bato nyoso bayebi mais il fallait retourner pe ba question donc bo profiter na bino na eloko te pona koloba ete bozali kaka bato moko bosala kaka makelele mosala na bino bokokende ko menacer kaka ba pauvre type oyo bazali ba pauvre congolais bato ba innocent bazali bo mesala ko benga bango ba collabo koloba n'importe quoi kokende ko menacer bango mais siko autorité wana ye au lieu de poser ba question est très important oyo communauté congolaise bandaki kozela tango mosusu bayoka ba vérité mosusu oyo bino bo mesana koloba mais bolobi yango te bolupa occasion bandeko ezali pasi pe mawa na banzi bato bazali ko betela bango maboko balobi malamu balobi eloko te bandeko ponde ezali ko lakisa te ba congolais boyebi ko observer ba makambu te balobi eloko ya malunga te parce ngo imulunda alobi te nazali awa na disposition na bino bozo occasion na bino mais arimo ke oyo à parvenir même kotelema bien avant pona ye débat esili omoni koyebisa bino te bandeko ba vrai opposant baza na bango te bato nyonso to baza kosala makelele baza na bango kaka bato oyo bazali kosala makelele mpona kodistraire bato mais makambo tozali koyebisa bino boyeba yango ete mboka na biso wana topesa yango lisusu na maboko ya baaventurier te bacomédien te po toza koyebisa bino oyo nyonso bozali komona na poto awa oyo bakomba te ce sont des comédiens pe bakosala rien na mboka na biso parce que ezali ndenge na bango ya kodistraire bato kaka na bamaloba ebele mais baoccasion ezali kopesamela bango bazali koprofite nango te paster Ngoi Mulunda azali awa bopose au lieu kopose baquestion bozota 1 heure du temps ya kopose baquestion mais non pas même 20 minutes pona bango bamoni nete ya baclôturer bamakambo nyonso to bango balukaka ezali pasi pe mawa ezali pasi pe mawa yango na félicitaka monsieur Wechi mingi parce que ba occasion ya bosoki monsieur Wechi nde mutu azalaki na occasion ya kotuna mituna monsieur Wechi alingaki tuna ba makambo ebele mais toye komona ete mwa bana mike batumbwembwe oyo o babandi kaka politique moko kaka ya lobi baza kobima neti ba vrai politicien metala basali ata eloko ya malonga te na banzi ete même na monsieur Wechi azalaki dessus pona bango parce que basali eloko ya malonga te baza koyebisa bango bopose baquestion mais baza kopréféré kaka tokosala rébellion tokosala boye alors que occasion ezalaki bopose bamituna mpo boyeba bavérité oyo bolukaka ezali pasi mpe mawa mpo na bino mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba bandeko congolais pe bandeko congolaise na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini bamakambo tosili kolakisa na bino na banzi mpona bato oyo bazali kokumisa ete Ari Moke na Obin basali penza eloko ya malonga bandeko moto ya mayele akotala kaka na ndenge nini bazwaki occasion ya boye pe bakei koloba kaka bamakambo moko ezanga tina alors que ba sujet ezalaki ebele oyo toyokaka bino ndenge bolobaka liboso ya bakamera oyo ya kozwa occasion ya kotuna mituna mais bazwi occasion ya kotuna mituna wana te bandeko naza sûr que monsieur Wechi esika azalaki aregretaki mingi po ete balupe occasion bozalaki na baquestion ebele fale botuna mais ntango tomonaka bosalaka bamanifestation boyelaka bato 1000 problème mais na kati ya 1000 problème wana lelo occasion epesameli paster Ngoi Mulunda azali awa mpona kozwa occasion ya kotuna ye mituna ata 10 question ata 20 question non boza kokende nango kaka na ndenge ya badésordre biso tokosala boye biso bino bokanisaka ete bato nyonso tu basepelaka kaka na kibolole na bino no bosalaka biso bakombata ya kibrutalité bato bazali na besoin mpe ya koyoka baargima ya malamu ya bato bazali kaka na besoin ya kibuzoba na bino te bino bokanisi soki bozali liboso ya kamera biso tokosala mais bino wana sikoyo bozali kolela paster Ngoi Mulunda atalisi bino ndenge nini baeffort oyo asali tina Kivu mpona kodiminue meme situation ya baviole bokomi non wana te tolingi yango te mais soki bino makambo nyonso bayebisaka bino bolingaka kaka te eloko nini ezangi bino mpe babengi bino bakombatan bolobaka ete bozali mibali eloko nini ezangi ete bosala mpe front bokende kote ya Kivu bokende kovanda kuna mpona kostope makambo ya baviole parce que moto nyonso to akoyebisa biso bino ete nasalaki boye mpona kote ya Kivu bolingaka kaka te nasalaki bolingaka kaka bino bokanisi ete bino nde
bozali na ba solution ya makambo nyonso. Alors sikoyo lokola bozali koloba ete oyo pasteur Ngoi Mulunda azali koloba yango te, bon bino sikoyo lokola babengi bino ba combattant bokende kosala front kuna olia kosalela bato ba makelele. Ezali mbala ya liboso na mona ete pasteur Ngoi Mulunda asali makasi pona le système ya $100 contre ba arme pona ko récupérer ba arme ozalaki na maboko ya population, mais yoka ba combattant bazali koloba ete ate pona nini osalaki bongo wana te. Mais bino bolingi kaka bato bakufaka na Congo omoni ete bozali na ba raisonnement moko mpasi pe mawa. Tango bato mosusu bazali kosala ba effort pona mboka kende liboso, bino bozali kaka pona ba discours na bino ezangati na ba makambo ya bozoba. Mais finalement na mokili bino bokondima nani? Modèle nazali komonela bino ba combattant ba congolais ba bololé. Modèle nazali komonela bino bozali capable même ata Jésus aye lelo. Tango Jésus akobanda koloba bino boza capable pe bokotela e doute. Boloba na Jésus te wana zoloba yango te. Bino boza capable po ete bino bokomi komona ete ba kimosantu ya solo ezali kaka bino ba combattant. Batu misusu batikali ba diabulu. Bolingi eta kondima moto te, mais finalement bokondima nani? Kaka na balokuta na bino esi eyebani bandeko. Vraiment na ebi ete Monsieur Weche sika azalaki alembaki nzoto mpo amoni ete occasion epesa melaki ifale boloba. Bino batu bolinga koloba liboso ya bakamera, mais devant passer Ngoi Mulunda bokomi bababa bokomi kobeta monoko. Ba Congolais bazelaki mingi. Oyo bino bokoke kotuna po mituna, mais bokoke kobimisa kaka soki 2 questions 3 questions et sima nango pe arimo ka telemi pona ya moni ete a clôturer. Ba Congolais belé bazali dessus. Bazali dessus. Soki ko tomoni boye pa passer Ngoi Mulunda. Ezalata Joseph Kabila mokolo ko yana poto le bien ya babino. Na ndimiteke bokozwa occasion ya kotuna yeba mituna po ete bozali na bino kanga. Bato oyo mosala bino ko sala ba makelele ba mouchard. Bozali kaka ba mouchard koloba makelele, mais en réalité boyebi na bino politique ya mboka te. Na regretter il fallait Monsieur Wechi azalata représentant na kati na moko na bino, mais bon raté occasion yo na ebité. Soki occasion ya boye ko pesa mela lisusu bino mawa mingi pe pasi. Bomoni na makambo nyonso tu botuni bomoni ndenge passer Ngoi Mulunda a convaincre bino, mais lokola bozali kaka bato moko ndenge babengaka bino bana ya bilakele ya bimabe bozali kolinga kaka kondima te wana te te oyo salaki passer Ngoi Mulunda lobi ete soki lelo bozali koganga pona koloba ete ba carte bana mike bazikei ko s'enrôler soki ba situation ya boye komi ezali faute ya ba parti politique na bino po ete batindaki ba représenter te po bakende ko suivre. Bomoni bozali kaka na ba erreur, mais bolingi kondima yango te, mais boye baka ete nzambe pe akobanda ko confondre bino. Bolingi ko imposer na passer Ngoi Mulunda asala ba makambo bino bozolinga, mais omboyoki alobi ete ye jamais akoki ko sala oyo bino bozolinga, mais akosala soki oyo amoni ete ezali peuple nde moto andimi yango akosala. Par exemple na ba vote soki amoni ete Joseph Kabila bimi alobi hier ko prononcer kaka kombo ya moto oyo peuple ya ndimi azali clair et net pe to beteli passer Ngoi Mulunda maboko to lobi ete ozali juste po ete ba accusation nyonso tu basalaka bino awa ezali na yango kaka ba makambo ya lokuta ezali kaka pona ko salir ba kombo na bino, mais to ekomona ete ndenge ozali wana ozali juste pe clair et net olobi makambo ya solo to ndimeli yo passer Ngoi Mulunda sala mosala na yo kolanda moto te kanga matoi pe nzambe ya kolongisa yo po ete soki ozali net nzambe ya ozali juste nzambe ya kolongisa yo. Bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci.
bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozumela bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino